My old hometown always felt so pretty, and no one sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. Bosso public na makina brutalité toi mais makina na pour mon image bien pour biso total ya Cindy le cœur à la talent asimbi moi sina yeboye ayache ye liboso ya public banda ko déclarer Cindy ba uti ko bina bango na bango me Cindy azala kité mais appendix moi sina ye liboso ache ye wana yeyo ala kisi bango yeyo sepeli sa bango donc ndenga sala kika bango ye wana do atindiki congolais inter faiblesse et puis bato bayebi que faiblesse ya Koffi Olomide zanane eza mamasi faiblesse ya mamasi ya Koffi Olomide za mamasi si ce n'était pas ça espérons qu'ils appellent réciproque attends je te dis espérons qu'ils appellent réciproque attends je te dis si ce n'était pas ça mbele royaume passé elonga mamasi parce que le royaume passé ezalaki na misisa pona kopikola misisa wana soki bolingo ezate misisa wana lingate zongi pona makambu ya Cindy le cœur ata lelo Koffi Olomide alobi 1000 fois alobi 50 000 fois tango ezaka ka Cindy tango ezake ba mama mikolo ba papa mikolo ba yaya oyakala ba oyo bakenda basala ba chirurgie bakata bango nzoto mobimba batika ba mikuwa mata yaya ba échoua que Koffi a confirmé bango bazala ba femme de plaisir. Il y a une femme pour l'amour, il y a une femme de plaisir. Et alors, conseil pour Nabino Bassi, qu'on préfère rater la vie à la femme de plaisir. Bienvenue dans cette émission Tolo Belagnoso avec Nadia GB. Mesdames et messieurs, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Bonjour à tous les fidèles abonnés de Edopti TV News. Bonjour à tous les fidèles abonnés de JK TV News. Vous savez que dans notre pays, République démocratique du Congo, il n'y a que des actualités. Actualité Namboka Nabiso. Et rapidement, nous disons félicitations et courage na Léopard et Amboka Nabiso. En tout cas, bazo représenter biso kuna na Côte d'Ivoire, nzambe accompagner bino, nzambe apesa bino vraiment makasi. Ce qui bozong c'est biso coupe na Congo de boyaka nango ya la fois dernier et que ça la biso vraiment plaisir makasi. Ba Léopard na biso nzambe atambola na bino. Alors topesi mbote na batu nyonso o bolinga biso, je sais que bozaka ebele makasi. O bozo soutenir Nadia GB, bozo soutenir JK TV Dada wa Taifa, j'ai dit kala nga to bien maman ya ban ebele, nga bakisa moi ça mande fleur na comporter na coutie mande famille poussé na ben le bon na plateau à 400 pourquoi nga na mande fwana ndenge ezara bongo. Alors tika to pesa mbote na Boss FT, c'est ça non? Boss FP ba mbote na yo jika lo bagi na peso mbote. Alors mbote bonjour à Yvette et Yaya, ba gros bisous à toi. Florence Gwabindi dalinga ko makasi dada nzamba batelanga yo Yaya, nzamba bombelanga yo mema musika et je fais des gros câlins à Fabrice Mande qui est derrière la caméra. Nous voulons parler un peu d'actualité moko kweli biso brisque to lalika katolamuke na esi bino biso na Congo pona ba oba kolanda biso libana mboka biso na Kinshasa to la rolam to la mugana ba actualité to lali to la muki ko fia ke na ko beta concert na ye na chanteuse na ye na moisi na ye sa femme qui est chanteuse na groupe na ye Cindy le cœur le loto bien que maman si na ko fia à sobriquer. Alors événement
semaine quoi pour certains balobi que Kofi a tindiki Cindy Leker na podium alin ko mona ili sous pembeni na été pour certains balobi que Kofi Olomide voulait juste enlever sa femme sur scène parce qu'il avait beaucoup chanté. Alors biso vraiment toza na certitude nango il y a likamongo ce que zala ki ndenge minité. Voilà pourquoi toke ko lukanda da Taifa. Soki likama mama si engindi na Kinshasa ngana yaka mbangu tongo ko lukanda da Taifa ameka un peu ko éclaircir biso qu'est-ce qui se passe sur dossier oyo est-ce que réellement eza ya solo Kofi alongola ki Cindy Leker na podium azongisie atindiki yo zonga parler soko za mère tikana ndako ko bimaka na balcon te ou bien ezala ki eloko mususu da Taifa bonjour. Bonjour Nadia GB la femme selon Jésus-Christ. Bonjour Naba guerrier Naba guerrieuse ya Edoxy News TV. Bonjour Naba étoile ya Jika TV News. Bonjour Naba tunyoso balinga kadada wa Taifa. Bonjour na F na boss FT bipa yo zali topesio ba bonjour na yo. Bonjour Naba guerrieuse ba combattante ya mamasi wana nazomona Maria kitoko ya bakitoko simosi ndenzoto yaya so pesinga ngona okokate ya eleki ya kilo epeze makasi. Merci beaucoup nzoto ya Maria kitoko. Merci beaucoup la mère des garçons abotane kaba. Mais mande fokatite ezakaka ezali abotane kaba mibali la mère des garçons na pesio kokuna obipa yo zali boza ebele ba charme ya basha ba combattante noko bakali ingeta na yo mama Sylvie ingeta na yo ba otu ba bundaka esika kombo ya mamasi eza koningana balobaka te foto tele manam totu na eza nini na pesi bino mbote ba ope balingaka Judith na pesi bino mbote en tout cas baza ebele papa Jean-Luc à partir à Londres na pesi mbote. Merci beaucoup. OK dans Taifa to koti maman actualité yango en tout cas biso toza ba padi sango ce qui actualité moko sur la toile toza la rawana vraiment pour na koya ko éclaircir bino ce qui to yebi muto azo maîtriser moi si je wana moketo lukate bato bazaka bla 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 ozo maîtriser le côté to fanzo na plateau poto ya ko finga ici on n'insulte pas awa penda zéro mi finga zéro bêtise so bon pour ça mi finga boluka ba l'autre là biso awa najika ezakaka actualité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kofi Olomide et sa femme? D'abord avant na kota na siché wana je vais d'abord poser la question. Aujourd'hui je suis très posé. En tout cas naza même pas na souffle ya ko crier, naza même pas na souffle na zoloba na kibomwa sinanga. Kibomwa sinanga ndezoloba. Je dis que ça n'est trop, ça n'est trop. La femme o tozobeta lisolo aza mwasi. Mwana mwasi tobeta lisolo aza mwana pe ya bato. Mwana mwasi tobeta lisolo azali yaya pe ya baleki. Mwana mwasi tobeta lisolo azali leki pe ya bayaya. Eza azape na famille na ye. O bazoyo ka douleur na o ezoleka c'est la toile. Ça n'est trop. Ça n'est trop. Ozo comprendre. Na yebite Cindy Leker aboma nani. Azwa nyongo ya nani. Afingisa nani. Likambo nini oyo koki kosila te tout autour ya Cindy Leker. Pourquoi ce genre de questions? Non, j'arrive ma chérie. Parce que Nathalie banalise lobby sur Cindy Leker. J'ai senti la haine. Tu as eu pitié. J'ai eu pitié. Donc je me suis demandé, quelqu'un tu ne connais pas ni de près ni de loin. Comment na niveau ya ko inaye bongo pourquoi? Comment na niveau ya ko sepela na malheur nenti na niveau bongo pourquoi? Yaya. Qu'est-ce que Cindy Leker vous a fait? Qu'est-ce que Cindy Leker vous a fait? Quel problème? Oyo mwana mwasi wana asalela bino. Oyo koki ko silate. Na okota na muzindo ya question na yo. Est-ce que Cindy Leker azali premier mwasi oyo ya kokutana na mobali déjà azalaka na mwasi pe ba divorça? Te. Non. Combien de femmes na mnichonde tozolo baboye bazako vivre bazo benga mabambinga zor bazaki toko pembe milai bazako bima rendez-vous 18h. Voilà. Love banda 14h katani na 18h. Bami benga ba femme forte na réseaux sociaux. Bami benga ba femme sorte na réseaux sociaux. Bisi kambongo bimara toye baraté. Qu'est-ce que cette fille vous a fait?
Ça n'est trop. Vous avez insulté cette fille de manière nyonso. Donc, vous avez moi faillite ya mukie na ngambo ya mwana mwasi wana pour faire tomber à sali binonine. À sali binonine. Lelo kofi tozo benga e légende. Lelo tozo benga e monument vivant. C'est grâce à qui? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est grâce à Cindy Lecoeur. Comment ça? Oui, je te dis la vérité. Oh, non, mais Jika, ça prenez ça comme vous voulez. Mais ça, il ne faut pas dire ça parce que Kofi Olomide a commencé. La vérité. Attendez, ma chérie. n'était pas auprès de Kofi Olomide. Attendez, ma chérie. Cindy Aucho Bimisanse Mboyembi Yemoko ya déclaration amour ya Kofi Olomide. Ayembi Yemoko. Et Bandeliti Soukana Soukanango. Kofi a tcheka 2 cœurs. Na minute choyo. Et ça n'a mieux et quelques défis. Na 9 jours. Oyo ba musicien ba sala ba combo. Ba matana ba scène d'une manière d'une autre ba salate. Capacité, la puissance, popularité mamassi. Je te dis. Kendo tala banzembo oyo mamassi ayemba. On comprend que nos Cindy Lecoeur c'est la force de quartier latin. D'abord qui Cindy Lecoeur est à pilier au monde de tout ça na immeuble boy. Colonie à quartier latin c'est mamassi. Cette femme mérite du respect. Na zongi na question na yo. Voilà. Cindy Lecoeur. Je crois les autres parce que ne kobenga mwana wana nani Didi Stone. Ya kotala mwana musana na bino ndenge papa na bino atindiki. Non mais pourquoi faut mêler l'enfant à ces histoires-là? L'enfant a été toujours là. Laisse-moi vous dire la vérité. L'enfant a été toujours là pour humilier. Elle ne parle. Elle envoie les gens, ma chérie. Elle envoie les gens. Est-ce que vous avez des preuves? Je ne Parce qu'apparemment, Atika vraiment papa nae, d'azaki ba pic beaucoup de bosso dans les réseaux sociaux, tu remarques en gros les sociétés. Maintenant c'est ça là qui trop. Moutaye qui au cassé ba pic waneza mamasi, tango la kisi que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Dans le royaume passé, il y avait les gens qui ont bengana, botindika. On a avant tout ça l'émission. To beta li solo mo boya famille mo boya. To tomboli bola mo ya famille wana ko bandana papa tina mama. Voilà. Niveau famille wana sale fort. Ya ko renir bana o bazalaka avant na bana oyo ba ye. Ba komi lokole loko moko. Et pourtant famille wana ye bani tangu susu ko lekata famille to beta li solo lelo. Mais ba sali makasi que ba semer amour na kati ya famille wana. Alors, tozongi na point ya koloba ke no Kofi Olomide atindiki Cindy Lecoeur. Akeko tindika ye abendi na force. Alekende. Non. Abe atindiki ekende ko yemba. Oza mwana musala. Place neza na simate. Boni ko se prendre le quoi boss. Ah bah tu sais pas même le bongo. Congolais toi terrible. Donc les gens continuent directement à penser à Kofi Olomide, n'a posé acte indirectement il voulait dire ça. Non mais ça ne va pas non. D'abord si je vais vous dire, il y en a les autres qui disent que non. Alors ndongo yembeli Kofi boye abala yo. Kofi a obalé combien de fois? Kofi a obala Cindy combien de fois? Akobala Cindy combien de fois? Kofi a sabala déjà Cindy. Ezala na hôtel de ville. Et là ezangande voile. Mariage eza ko pesa biloko na ko kende pa leta ko signer. Siko bakobala ye combien de fois ye mutu babala ye. Bakamata lopete ba chaye na musapi. Bakobala ye combien de fois? Ça c'est un. Dédé. Concert wana na public ko bandaki ko réclamer Cindy. Ye moko mobala ki abendi mwasi na ye. Ye yo. Atindikeli bango ye mwasi na nga ye yo bobanda ko belela. Ba ye bakite ke mwasi tozo belela Cindy. C'est la première dame de ce monsieur. Ba ye baki. Jika, est-ce que vraiment le public est pour réclamer Cindy ça aussi faut qu'on se le dise quand même. Fabrice a retiré la biso image wana bongo tozonga. Inséré yango alors. Fabrice a retiré image wana bongo tozonga. A retiré la biso penza image wana bongo tozonga. Cela veut dire que quoi? Image wana toyo que toto landara no image wana après toyo ozonga. Voilà.
merci beaucoup Cholanda image wana non eza parti wana Kofi Olomide zo Cindy azo mema ye liboso ya public na ye maki na brutalité toi mema ki na nipino ba pomoni image obiete po biso to sali yango Cindy le cœur a la talent asimbi mwasi na ye boye aye ache ye liboso ya public ba banda ko déclarer Cindy ba uti ko bina bango na bango me Cindy azala kité mais appendis mwasi na ye liboso ache ye wana yeyo ala kisi bango yeyo sepelisa bango donc ndenga sala kika bango ye wana doit tindiki congolais interprété toi ma casse d'interprétation hein atindiki a humilié ye alia na vina ye mobimba vina ya vi alia mobimba Kofi ayembela ye alia batikala ko humilier ye te merci beaucoup place on enfant dango makasi lokola bino bolingi bozong sanga lisusu kana makambo alia bosi bokomelanga ke notika alia kimia alia changer na kotika ye te tango bino bolingi kotika via mama alia yosani na kati yo zela tango bazolo bakeno alia Kofi asala boye te pona lia Kofi asala boye te pona lia Kofi asala boye pona lia te alors Kofi a respecté alia tina muko ya mkongo so alia tiki Kofi pona ni na okape mutu moko lobi Cindy n'est pas une bonne femme et Kofi Olomide yembela lia mais ye olaze la Kofi yembela yenda komo yembela mobali azo welisa bolingo wame na landa ki quelque part na réseaux sociaux merci beaucoup merci Cindy azo welisa bolingo ah ma chérie Cindy c'est une belle femme hein au mona gae aza mwasi kitoko azana âge kitoko olanda Noël Chani candidat malheureux na présidence oya de père et de mère aloba boy na vina ya botaka mwana moko na plateau TV mais azaka na mwasi te mais ezaka mwasi oyi arriva azane na vina ye eza Cindy le cœur ah bon il a dit ça je te dis la vérité journaliste a crié attention c'est une femme de quelqu'un abi je m'en fous quand je regarde cette femme là je suis attiré mais imagine maintenant image ya muto aza attiré par Cindy le cœur catégorie niveau candidat malheureux Noël Chani docteur en États-Unis alobi abotane ka mwana moko mais na minute azane na moste mais les seules femmes où il y a revaka eza Cindy le cœur comme sa femme alors aujourd'hui ce qui pendait dans la basio bako toulate eza Cindy le cœur non mais si Noël Chani a dit ça c'est pas dire que n'a pas si quelques exemple je te dis n'a pas si quelques exemple si une femme ou ako toulate na vie na ye eza Cindy le cœur pour dire que non Kofi alinga ka Cindy le cœur attention Kofi alinga Cindy le cœur faiblesse à Kofi Olomide eza Cindy le cœur babanda kofinga ye na barando oyo ucholeka salite oyo ya bato babanda ko revelo la ba komi na passe surtout mademoiselle maillot de bain abanda ko revelo la lobi mapata za pembeni awo ngai fona simba mapata sikuwa meki amacha ko simba mapata ta lobi te mapata ngana yo rando il faut na ba moma banga yo longwa mapato kitana se mademoiselle maillot de bain ça dit beaucoup hein. Vous comprenez? Si vous tellement échoué que toucher ma pata lobi tenga fona bambaka ma pata mabanga. Il y a des femmes ba sala nyonso ba kokate. Mais tant au cas ba simika kamamasi Kofi Olomide bimakalo. Donc faiblesse et puis ba to ba yebi que faiblesse ya Kofi Olomide zanan eza mamasi. Faiblesse ya mamasi. Il y a Kofi Olomide za mamasi. Si ce n'était pas ça, espérons qu'ils appellent réciproque. Attends, je te dis. Espérons qu'ils appellent réciproque. Attends, je te dis. Si ce n'était pas ça, mais le royaume passé, et l'onga mamasi. Parce que le royaume passé, ils allaient na misisa. Pour na kopiko la misisa wana, soki bolingwe zate. Misisa wana linga ke pikwa mate. Royaume passé, ezalaki na misisa makas. Royaume passé, ezalaki na gérance na tous les côtés. Royaume passé, ezaki ko dominer. Mais amour ya mamasi. Kofi Olomide vers mamasi. Et pikoli misisa ya royaume passé. Amour ya Kofi Olomide vers mamasi. Et que kolongola bano bazalaki ben konito. Ba komi lelo reconi. Et que kobimisa bano ba yebanate eza mamasi alobi
mwana kingandi tokeluki mwana kingandi toke yaya biso basi nzamba pesa biso pouvoir nzamba pesa biso makasi siko pouvoir wana ezaka na impact so mobala lingi yo no rappeler bino yaya ba parti obo bwa kango place nyonso bolingi so mobala lingi yo yaya nyonso yo oloba na ye aosala voilà yo kanisi eza pamba mama si abanda okende ka na Koffi Olomide kiti toke pa kingandi bo sala te faut vérifier bien bolu merci beaucoup okanisi eza ndoto lalola muki boye mama si asimbi Koffi Olomide toke pa mama kingandi toke pa mama kingandi tokende koluka mama kingandi tokende koluka oyo tout en sachant que ba retomber pe kozala koluka ba mama wana ba retomber kozala mais eza ba mandala ye te Noël oyo ngana to fêter biso mibale te faut bana bazala s'il n'y a pas l'amour quelqu'un comme Koffi Olomide muto azaka teti bongo on dit melo na retour po yo peseni po peseni eza makasi ya love omoni ka love balobaki azala nango na lia o alia fina bana na coffre fort nde lovo aza nango pe pa ya Cindy Leker alongoli bana na coffre fort. Judith, est-ce qu'aujourd'hui on peut un peu enlever Alia dans cette histoire? Je ne peux pas. Comment ça? Je ne peux pas. Pourquoi on devrait agir comme ça avec Cindy Leker? Je ne peux pas. Comment ça? Je ne peux pas. Alia n'est pas ici quand même, Judith. Quand on dit comme ça, Kingandi vient voir votre domestique. Ali a été là-bas toute sa vie. Koffi a yembele, Koffi a zala domestique. Mais là, tu sais Koffi a honoraye, Koffi a salaye, boye na boye. Yangona lobby boye. Et yendenga zawana zo welisa, batikala kolinga ete voilà l'exemple. Koffi a la qui sait que za domestique. Bino boye bité. Bino boye bité. Botuna ba proche. Ba bete la bino li solo ya mama si pembe na Koffi Olomide. Tindenge balobi ke no muto asimbara lelo babengi mama si nganga ya Koffi Olomide yo moni yango pamba Cindy Leker muto asimbara nani votu ya Koffi Olomide ya botika ko wana za mutu mususu ngana benga ke Esther ngana benga moi c'est Esther bofana bino alobaraté mais c'est une femme mystérieuse. En tout cas, Cindy Leker, écoutez-moi un peu s'il vous plaît. Regardez-moi cette dame, elle parle avec son cœur. En retour, hein, avec vos cœurs. Continuez ma chérie. Je dis, hein, d'abord cette femme-là, Esther. 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 Abanda kotalara ba playa ya man. Abanda kotalara manipulation ya man. Abanda kotalara système man okende nango. Atala lobite ngana na mutu moko, na puissance, na za force tranquille, na lobarate, mais na nelo mona osala. Le rôle mi beko na bango kote kuna basi bakoma rate so babengi bango ngana okoma. Yaya, yo kanise za lipa nangu bakobimisa bana na coffre fort. C'est pas facile, hein? Kobimisa bana na coffre fort. Longtemps. Moi, je pensais que le col jusqu'à ce que moi, je savais pas que Koffi Azara mais un jour, Zakari Bababaswe a salara biso plaisir. Il y a aucun de filmer les biso. Rocky na foyer. Si tu te rappelles bien. Que tala moi na fali azana ya Koffi Olomide na foyer. Et aujourd'hui ce mec, ce beau garçon, il est où? Récupéré par son père. Grâce à qui? C'est genre de ces femmes là que bino bolingi bon négligé. To uti na royaume ya ba mama lokola ba Amazon, ba mama lokola tara. Bon énervé ngate na pardon s'il vous plaît. Bon énervé ngate. Bon énervé ngate botika biso to sala émission na biso tranquille to ke na biso kimia botika na kombo. Mais est-ce que aussi c'est important ce ba fongol ba live na bango ba lobi ke Cindy Leker ba bengi mo na musala yé mo place azali ayi ki amuto to qualité. Est-ce que c'est vraiment important bi le peut moya kaka boyo répondre ba na ti bona répondre te réponse c'est années. Non mais omoni yo te kozongi selilo konelo kona place na
et loko na place na kombo na place na ezambala liboso ezambala liboso Koffi abenda mwasine na chaîne na scène ezambala liboso asa benda na apa mwasine to ebi alia kasi ninda bende na scène le temps passé ne revient plus s'il te plaît. Le temps passé ne revient plus. On parle de... Mais c'est l'histoire, on ne change pas l'histoire aussi. C'est le temps. Et ça, l'histoire, ça reste comme ça. Mais c'est quoi le problème? Moi, pas si. Ex andimate ba benge ex yaya. Oh, comment ça? Mais surtout dans un ex abatu moko boy. Ni na lobaka. Les autres ont pas présent et abatu misusu. C'est ça la vie en fait. Alingate ba benge ex. Comme ce que lo ça nga ce que passe on a pourquoi alingate ba benge ex. Non, on a un mascara dire on alingate ba benge ex parce que la réalité c'est comme ça. La réalité c'est comme ça au fait. Dans la vie tu auras toujours ba ex ya batu moko pe na présent comme ba présent, il y a batu moko boy, c'est ça la vie. Na soto ke pena ke na ndenge penza ya ko comparaison. Banda Malukuti Kinchuka Mama si asa camarade ya muninga te Nadia nandenga bien na yonanga toko supporter te makambo na mwaso na supporter. Ah oui toko supporter te mwana mwaso na subir ba humiliation ya ndenge na ya forme nyonso oyo balobisa na baba batu toyoka eka na micro mais toyoki voix na ye. Cette femme là n'a évité un certain moment tout épargné na ba bêtise yo kanisi penza Koffi aza zoba atindika mwana mwasi wana atindika mwasi na ye na scène. Yo kanisi penza keno Koffi aza liboma atindika pena mwasi na ye na scène pena na ndenga mabete bandeko na ndenga mabete okanisi penza Koffi a liboma atindika mwasi na ye bien sûr aza chanteuse internationale ayebani place nyonso yo kanisi penza ke Koffi mutu na ye ezo sala bien te yaya. Peut-être misu na bango monaki bien te. Je pense que image to tiela misu ya bien. Misu ya haine. Voilà. Misu ya to omoni penza tombo omona ka mwana mosi wana pembeni ya Koffi Olomide bane sengote. Na bien na poser une question moko. Ba o bazo tala na misu ya haine. To tuna na nanu. Baza bandeko ya Koffi, to baza bandeko ya Alia. Donc bisoka bongana yo ba innocente okoyina muninga ti na moi l'épinière sur base de quoi? Sur base de rien, sur base parce qu'il y a soi-disant à Botoli Mobali Abato. Sur base il y a que à Botoli Mobali il y a Bato. Ozomona. Sur base que à Botoli Mobali Abato. Et pourtant Ozomona Bato belé ba ça la émission wana. Ba Botoli Mobali Abato. Ba misusu na ebite so na ko qualifier bango ndeni ba misusu baza ba shege na poto ba misusu ba na ta ba place olala te ba misusu ba hotelingana ye au moins azueta mobali wana mobali ya simie ye yaya. Oui, affiché pas batunyo surtout. Alexis Mokili qui c'est ma femme. Au fait, peut-être et là on peut manquer Koffi Olomide a tellement na micro à l'obaki. Les Congolais monde entier je vous présente Sidi Leker comme ma femme. Combien non mais il n'a pas encore fait ça. Non, ça il n'a pas encore fait. Non. Ça il n'a pas encore fait. Peut-être c'est ça aussi qui pousse que Batouba Lobaka. Tu trouves pas? Je dis ça il n'a pas encore fait ça. Il n'a pas encore fait. Koffi a déjà fait ça, ma chérie. Non, Nabi, Koffi ça na bisou et la cité qui est à lobby. Bah geste n'y a ce Koffi ça les a gestes d'amour. On n'en disconvient pas. Ce sont des gestes d'amour. So lingi mututé ou quoi afficher des bisous na mi so batouté. Ce sont des gestes d'amour. Mais Koffi Olomide apprendre quand même courage de passer à la télé, le la RTNC par exemple, à l'oba ouvertement que voilà à dater d'aujourd'hui je vous présente Cindy Leker comme ma femme. Nana éviter. Attends, je vais te demander quelque chose. Je ne sais pas ce qui Fabrice a fait la vidéo wana na osa la recherche. Ezalaki et pas ya Mama Rifa na Londres. Et pas ya Mama Rifa na Londres. Koffi Olomide nande kona ya mwasi famille mobimba basangani. Mama Rifa zui
caméra na ye atie monsieur madame madame lelo olambela mobali na ye na ndako na ye bato balanda ba vidéo mari ya kitoko quand je parle comme ça non soki ngana nango te obwakela ngango abi monsieur madame olambela mobali na lelo na ndako mama na kosi sindi aseki atie elongi na se azusko vidéo atie linde kuna mobali mobali ya mutu pardon baolambelo lelo pardon yaya on le fait comment? Mais ça c'est pas Koffi Olomide. Ça c'est pas Koffi Olomide. Nabi Jika, on m'a dit makambo nyonso ça les mots. C'est Koffi Olomide qui peut arrêter ça. Hémorragie nyonso. C'est lui seul Koffi qui peut arrêter ça. Nadia, s'il te plaît, je vais te parler quelque chose. Même si aujourd'hui Koffi Olomide a eu à lobby 1000 fois. Je dis bien 1000 fois. Tozana yo awalelo. Nani akofinga lisusu Amida. Azate hein. Okozwa image ya libala ya Amida na kamera. Oyebi oye lobama na libala wana. Afinga mama finga jaune ya vert ya rouge ya marron. Na mafinga mususu ozomona mutu tango zoyoka mutu ofinga mafinga okoko sentir yango te. Batu mususu bandeko ya jibe mpia na babima nulle part. Kaka na internet o bandeko ya batu bayaka bayebani te. Ndeto mutu na bandeko na biso to na bana classe to tanga na école primaire to zala na ba belle sœur to yebi te. Bayaka. Ba soi-disant famille ya mwasi ya kamera ya kala babima. Mais c'était femme confirmée. Mais lelo caméra kangami abimi na boloko bazana mosi wana te bazara na il paraît tozo zela e premier ministre alors comment moi sanani ma premier ministre merci alors nazongi pona makambu ya Cindy Lecker ata lelo Koffi Olomide alobi 1000 fois alobi 50 000 fois tango ezaka ka Cindy Wezake ba mama mikolo ba papa mikolo ba yaya oyakala ba oyo bakenda basala ba chirurgie bakata bango nzoto mobimba batika ba mikuwa mata yaya ba échoua que Koffi a confirmé bango bazala ba femme de plaisir. Il y a une femme pour l'amour, il y a une femme de plaisir. Et alors conseil pour Nabino Bassi qu'on préfère rater la vie à la femme de plaisir. Femme de plaisir, quand on fait plaisir avec toi, on te dit tu es meilleur, tu es spécial, à part toi, Moutou Moussou Soazate. T'es qu'azo salara. Plaisir est Cindy. Yaya, mais Cindy ce n'est pas femme de plaisir. Cindy Lecker, ce n'est pas femme de plaisir. Prévenez que Cindy Lecker a affronté les bataillons, même Poutine à quoi ici même bataillon tala banga ka Cindy Lecker tala mona moso na bobanga kaye omoni ndenge bobambiye ki ana kisiwana na confirmer yango yaya bobanga ke makasi mona moso na elle est très dangereuse. Quelqu'un qui ne parle pas mais ba acte na ye ezolengisa. Hein? Mouto azolo bate. Tango famille ya Koffi Olomide bazoya koloba bocha makelele bo matabo kita Koffi azaka na mwasi moko na kombo ya Cindy Lecker ayebani epa na biso ayebani na leta ayebani na Nzambe. Omoni papier à lettre ya divorce salema wana biso pe tozanango bino pe bozanango. So bolingi lokola makambo ebele koma koleka na réseaux sociaux biso pe tokozwa papier wana tosani to bambela bino na réseaux sociaux eza histoire passée bolinga bosala erreur elekani peut-être na musique erreur elekani il faut bozwa passer bo bambango toujours na vie te wana eza le passé ou eza le présent za mama si mama nangai le présent za mama si bo apprendre à respecter mama si. Mais moi je pense que hypothèse nazoloba ce qui confie à Mekina nous sala nan bongo. En fait, il n'est pas obligé de venir dire à tout le monde que c'est ma femme. Mais hypothèse on a ceux qui confient à Mekina nous adopter en gros et puis tout le monde va fermer leur bouche. Alors bango na sala ndenge nini te c'est déjà
Si, moi je sais. Yo yebi kuna yebi. Congolais lingi Kofi a présenté. Parce que dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens disent que Kofi Olomide jusque là a présenté Cindy la mise sur Batouté. Tu vois un peu. Beaucoup de gens disent ça. Maman. Non, pesanda kisa moko yanana ketchup. Kanga Lupangu, mère de 5 enfants. Babenga kenan. Babenga kayenani. Répondez-moi. Mère supérieure, maman Bana, maman Nani, nanana, avec tous les noms qu'on l'appelle comme ça. Kanga Lupangu kaka, mère de 5 enfants. Non, Dota et toi aussi. Babala écoute. J'ai dit bien. Ah, on a le baboui. Non, Babala écoute numériquement. Je te jure, Babala écoute numériquement. Combien de langue ma solo on a tes bébés? Fanda na yo. Tite to chlore si je on a mais. Place on a tiga na yo. Non, Kanga Lupangu fanda na yo. Fanda na côté on est zapenda côté na maîtriser bien, mais ce n'est pas des choses à parler. Laisse tomber. Donc, on appelle ce kanda qui sababenga kenani. Cela veut dire que non. Azamwas. Lelo so bolali bolamuki fali abali mwasi moboui. Ache le pété na musapi. Yende ba benge femme également. Zahir et Rosika. Ozo sentir ngo. Zahir et Rosika makasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yafa. Ah yo po tomboli biso mana. Likambo ngo pene yango na pe. Po Kofi azwaki ali ya tomboli eboye likolo. Ali dore, ali maman soukaka na balcon. Tu avais oublié que dans le mariage tout peut arriver. Et maintenant, aujourd'hui, l'enfant d'autrui est en train de subir. Makambo ya yebité. Lelo, batu ba même banga, na batu mususu kutu oyo soto tel niveau d'études. Il ne vaut même pas sa cheville. Mais aujourd'hui, Azo mérité un style toana. Papa, les cas, les à moi, sinon, s'il te plaît. Alors, on a peine à Osenga na Kofi Olomide, mon pas aux ana droit à faire respecter celui le cœur. Bien sûr. Mon pas vraiment à wana moté ma moko en tant qu'une femme, je te parle sincèrement, aux a vraiment na on vous demande. Il est dans l'obligation de les respecter, de faire respecter ta femme. Parce que cette femme-là mérite beaucoup de respect envers vous. Cette femme-là mérite beaucoup de respect envers vous. Kota la ba humiliation, kota la ba sabotage. Oui, mais fingo internet tu es stressé ka. O koti koto ki ba fingo, koti koto bande kono ba tindeli. Ba fingo boy po ani, ça est stressé à mutu. Si tu n'as pas de nerfs solides au koka, ba sabotage banini. Cette femme a besoin de respect. Waneza na part ya ba le vrai tout ya mamasi ya monde entier. To sengi na yo que non, Cindy le cœur en a besoin, il y a respect, en a besoin de ya kimia a mérité à la respecter. Un jour na lobaka ke bato baloba ke Cindy azoli ambongo azoli ambongo na ye moko. Cindy bena le ambongo na ye moko. Tala lelo so Kofi azate muto atelemate. Po Cindy ayebi olukambongo. Non mais c'est son nom, même si elle est bon, on a il n'y a pas de problème. C'est son mari. Mais oui. Mais en même temps, nous sommes ensemble. Bien sûr. En même temps, nous sommes ensemble. Bato bamando finger domestique. Mongo domestique, on est ici bango. Oh là là, j'ai dit t'es galanga de mongo domestique, on est ici bango na vie. Nadia, je te dis la vérité. Tu sais, nous les femmes, elles en a passé belé. Zamba sala mibali na ndenge na bango. Mais zana basi ebele barata mibali. Na yeko comprendre que non maman Alia andima kate ke Kofi Olomide oboya. Pourquoi? Elle était trop sûre d'elle. Je te dis. Voilà. Azako sala fière, ako sala nyos et puis andima kite ke bakoki ko remplacer na mwasi lokola Cindy le cœur. Pourquoi? Ayebaki ke Kofi aleka na basi ya lolenge na lolenge mais yazalaka wana mama mokonzi. Ba caprice, ba sabotage, biloko nyonso Kofi abandaki ka komela. Merci beaucoup. Mais lelo nazo pesa conseil pour to chiter pa bana basi. Omoni ndenge yozolo boza kitoko. Yana mwasi mususu kitoko koleka yo makasi. Voilà. Il y a un certain moment les hommes basala ba caprice. Et puis la beauté est relative. Merci beaucoup. Ce qui ont le bien kota na muzindo ba caprice ya mibali ya yo fanda na mobilité. Oloba ke ngana kitoko, ngana te dangereux, ngana na batu balanda nga, nga bacha ngaka ya te.
moi boy père asali moi lolendo moko boyo pe kita sa père yebisa ki ozaka yanga motema ozaka love nanga ozaka nga dona sepela na yoka donc ozaka ya motema nanga quoi cela veut dire que non zala wana kaka oza père ya ba petit ozato love nanga oza venir nanga donc kitaka ma peke Paulette yango lelo commissaire en place tout ça alors botiki nanga Cindy Leker tala bo éloigner ye bo épargner ye na babo soto public esengi meilleure chanteuse d'Afrique public esengi moi si ya Koffi Olomide public esengi mama ya bana ya Koffi Olomide tata zui moi si na ye alobi ye yo pona bino batindiki ye boni. Et voilà, merci beaucoup Dada Taïfa. Moi je pense qu'elle a tout dit, elle a tout expliqué. Pour Naba Oignon, Sobozolo Baké Koffi Olomide ne voulait pas que Cindy Leker soit là ou bien Azalek au sala na contre cœur ou bien Cindy le quoi ce moi arrêtons un peu avec ça s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cindy Leker c'est une Congolaise comme nous autres et surtout que c'est une femme basi tozaka faible. En tout cas bon démoralisé. Les lorsqu'on comment yemba bien té biso moko na tozaba liboso to comme finga et omoni aluka ki libala akomi susko yemba bien té ce qui ma finga eleki je vous jure azamutu et ko stressé. Arrêtons un peu avec ça. De toute façon ata mobali ya beti mo stena ndela yanga na oni nakati yo mto finga wala nanga na oni nakati ata patidi ki mwasi na nanga na oni nakati tous la Cindy ayemba tous la Koffi ayemba c'est ça leur travail au fait parce que ce sont des bureaucrates to ninga to yeba bangote parce que ce sont des artistes voilà pourquoi to yebi bango voilà pourquoi mamna bango nyoso et les kakana réseau to tika biloko wana Dada Taïfa quelques dédicaces to comme la suite dédicace na ba obalinganga FT JDK Mopa Soda Poto Papa Joseph batunyo so bayemaka ba komataka pasta parture ya France en tout cas batunyo so bazaka pembeni nanga pona ko soutenir nanga est-ce que moi si akoye ba douleur moi si à Santa Katango ba Emilia Kaye est-ce que un homme akoye ba souci pe douleur ya moi si ou à Santa Kakeno naza Emilia pas mbalanga alors sokoza moi si et pourquoi c'est toujours des femmes qui humilient les autres femmes qu'est-ce que vous cherchez c'est ça michana na place ya muninga no moi si est-ce que ce que zangande ba sala boy soki ngande ba Emilia kinga boy soki ngande ba ofinga ngaboy na lingana gérer en ndengeni pourquoi vous divorcer pourquoi ebele baza ba mère pourquoi lelo ebele baza ba mitelengano si tout basi a poto bino identité zate mibali bazate bana baza papa zate éducation na balabala botike langa masikimia point barre. Ok, merci beaucoup Dada Taïfa le botike maman Sikimia et maman si s'il vous plaît moi ça me fera plaisir son aïe a on a yo kako benga kijika parce que il lance vraiment un message beaucoup fort pour nayo. Moi, merci, encouragement. Ça fait vraiment dit bien. Merci Fabrice Mandé derrière la caméra. Je fais des gros câlins à ma femme forte. Boza et Belé, tous se préparer pour le 8 mars. En tout cas, nous avons merci à mes deux bébés d'amour, Samantha et Doty. Maman vous aime beaucoup. Et ça n'est fini pour aujourd'hui cette émission. Mon ADGB, la femme, c'est Jésus-Christ. Et je vous dis bye bye. Bye.